Haizole babino Jomak na Kimbangu 21 na vidéo oyo bokolanda ndengeni ni chargé de mission ya église kimbangiste El Nkamba azala ko produire wenge pe kotia bango bilembo ezali oyo papa dange na bandeko tchaba kimbangiste awa chaque année ou bien bazo voyager mais chargé de mission abandeko tchaba na wenge lokwana mais lelo azali muto azali proche ya chef spirituel pe ko sala ba mission na ba polémique mingi bozo mona lelo mais na tango wana le wenge kabwani ye pas azali ko sala yango lelo bona ba waze kwa na Nkamba ba weranson ba tola nyonso eza musala ya chargé de mission ti bozo mona bazo na ba RTNC ko lo ba nyonso bazo lo ba wana bolanda ye awa botala ndenge na bandeko tia bilembo pe ko produire wenge muzika oyo batinso bayebi ke bazalaki na polémique lelo polémique wana papa Mabize oyo babenga fumu toto azongeli même polémique mais siko na cadre ya makambo église bolanda ye namoni bino Mabize siko ba petine bazawana bazokota mbala moko bus bazokende donc na bela wapiye alors fumu toto ba petit oyebisaki bana kisasa ke mouvement ya mouvement eye na boro lobaki yo batiaki tembeto nini mais programme suka za ndenge nini en tout cas nana mingi te bana kini boyebi nana mingi rolobate mouvement c'est komi malgré bakale chamaki mais lelo mouvement koti na kamikiri mais boye bango fungula wenge zalika moko jour explosé yango le 1er décembre bozwa babilili bomona ke ya solo wenge daka moko to loba mingi te mouvement c'est komi makambo na plan tout le programme grande production bon États-Unis Japon partout en Afrique tout ça la mois 2 tours de zongi pour alimenter le mouvement mais et l'autre aussi la bana qui bosse à la calme donc bapecho batikali semaine prochaine ngamo na vokita braza pour récupérer bapeta ya mikili donc bobangien bozo aka jour bino tout bosse à la calme d'autant que fumu tota lobby makamute za ndengwana mutalongola te mutabasaka te bon ciao alors ce que bana sala raso moni bino mo ngene zali quoi donc moto a danser le peu mouvement c'est komi malgré bakale chamaki mais lelo mouvement koti na kamikiri mais boye bango fungula wenge zalika moko jour explosé yango le 1er décembre bozwa babilili bomona ke ya solo wenge daka moko chef spirituel moko oyo nyonso akozwa kumba église kimbangi so na ordre de mission lokola biso dozana mote signé par chef spirituel azali kimbangiste te mais boye bango fungula wenge zalika moko jour explosé yango le 1er décembre bozwa babilili bomona ke ya solo wenge daka moko lingomba kimbangiste ezaka na direction ya Nkamba chef spirituel moko oyo nyonso akozwa kumba église kimbangi so na ordre de mission lokola biso dozana mote signé par chef spirituel azali kimbangiste te nana mingi rolobate mouvement c'est komi malgré bakale chamaki mais lelo mouvement koti na kamikiri mais boye bango fungula wenge zalika moko jour explosé yango le 1er décembre bozwa babilili bomona ke ya solo wenge daka moko lingomba kimbangiste ezaka na direction ya Nkamba chef spirituel moko oyo nyonso akozwa kumba église kimbangi so na ordre de mission lokola biso dozana mote signé par chef spirituel azali kimbangiste te bomona ke ya solo wenge daka moko chef spirituel moko wenge daka moko chef spirituel moko soko sepeli na vidéo oyo olingo tala pe ba vidéo mosusu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1 kuna okorate le côté ba message à papa d'angenda musique kimbangiste ba kilt
nyonso tosalaka yango pamba te lelo lokuta eleki mingi surtout na milieu kimbangiste ba manipulation na makambo ndenge na ndenge kasi na page na biso toloba tokoloba vérité polele sans tricage